émission préférée, comme je peux le dire. Environnement plus, comme vous le savez tous, sur cette émission, nous parlons beaucoup plus de l'environnement. C'est pourquoi aujourd'hui, nous avons voulu contacter quelqu'un qui est très utile, très important et il a à nous dire. Mais je crois que ce qu'il va nous annoncer aujourd'hui va apporter un plus dans nos vies. C'est pourquoi je demande à la régie de nous balancer une chanson et nous allons nous retrouver juste après. Seigneur, le désir le plus profond de mon cœur est de te ressembler. Je veux te plaire, marcher sur tes pas, car tu es mon seul modèle. Alléluia. Sur ce plateau de l'environnement plus, je ne suis pas seule, aujourd'hui j'ai comme invité monsieur Roger Ngoï Kalinga. Bonjour monsieur Roger Kalinga. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, nous allons bien, merci. Dieu merci. Vous vous présentez, nous parler de votre ONG. Oui, bon, moi c'est monsieur Roger Ngoï Kalinga, comme on vient de le dire. Je suis ingénieur agronome d'abord de base. Et je me suis spécialisé en eau et forêt, c'est que l'environnement en général. Oui, aujourd'hui, notre ONG s'appelle ANAN. ANAN qui veut dire Association nationale pour les amis de la nature. Pourquoi ANAN? Après notre formation, nous avons compris beaucoup de choses, que non, sans l'environnement, le développement ne nous sera pas possible. C'est que l'environnement peut vivre sans l'homme, mais l'homme ne peut pas vivre sans l'environnement. Comment expliquer? Ça veut dire, l'environnement, nous dépendons de l'environnement. Ça veut dire, l'environnement, c'est tout ce qui m'entoure, sauf moi. C'est que comme vous êtes là, vous êtes un environnement pour moi. C'est pourquoi, quelque part, vous direz à un enfant, tu es mal éduqué ou bien tu te comportes mal à cause de l'environnement. C'est à cause des amis qui t'entouraient. C'est que là, on comprend que la personne qui l'entourait était appelée environnement. C'est pour dire que quelqu'un aussi peut être entouré. L'environnement, c'est le pavement, ce sont les arbres, ce sont les animaux. Tout ce qui m'entoure, c'est l'environnement.
Monsieur Roger Kalinga, est-ce que vous pouvez nous parler en quelques mots, en quelques lignes, d'où est venue l'idée de créer l'ONG ANAN? Merci pour cette question, ce qui est une belle question pour le moment. L'ONG a vu, après les études, j'ai compris que notre environnement est d'abord mal géré et c'était une conséquence à la longue pour nous-mêmes d'abord, les gens qui habitent cet environnement, en particulier de Kinshasa et en RDC. D'où il fallait être ami de cet environnement. Quand on est ami, on se confie maintenant à cette définition qui dit un ami, c'est quelqu'un pour qui mourir. C'est que je peux me sacrifier pour un ami. Si nous sommes amis de cet environnement, nous allons bien les gérer. Nous allons bien nous habituer avec eux et nous allons bien collaborer de façon que nous soyons encore dans un entourage ou bien un environnement sain qui peut nous profiter encore dans la bonne santé. Mais comme activité, vous faites exactement quoi? Parce que l'ONG est si vaste, il a plusieurs branches. Essayez un peu de nous expliquer dans votre ONG ANAN, qu'est-ce que vous faites exactement? Vous vous spécialisez sur base de quoi? Bon, comme nous le disons là, l'environnement est vaste. Mais d'abord, dans un premier temps, on est amis de cet environnement qui est vaste. Maintenant, nous avons quand même des branches. Comme aujourd'hui là, nous pouvons parler, nous allons parler aussi sur l'élevage. Ça veut dire, nous nous basons d'abord à la production. D'abord, bio. Ce qui va gérer bien la santé de l'homme. Nous nous basons beaucoup plus à ce que l'homme peut consommer et sans nuire sa santé. C'est que la production. Or, nous pouvons produire, des fois les gens produisent aussi, mais en train de nuire aussi les mêmes environnements pour que nos enfants qui viendront ne puissent plus produire de la même façon. C'est pourquoi vous voyez quand nous descendons sur le terrain dans nos villages, vous voyez quelqu'un qui a fait un champ pour nous qui sont près des villageois. Il a fait un champ. Après un temps, il laisse ces champs-là que ça ne produit plus. C'est que le sol est devenu pauvre. Pourquoi? Parce qu'il a mal géré ces sols. Voilà, il cherchera un autre espace pour encore produire mieux. C'est pour dire que nous nous basons à la production végétale et animale, mais en conservant l'environnement qui nous donne cette opportunité. Merci beaucoup, M. Roger Kalinga. En vous suivant, j'ai compris quelque chose, mais je voulais connaître le levage. C'est aussi facile de le faire, mais ça implique beaucoup de choses. Oui, d'abord, la première des choses, c'est aimer d'abord l'action et l'activité en question. Quand vous aimez l'activité, vous supportez aussi les caprices. L'élevage pour nous, je vous assure que ce n'est pas compliqué comme on le prétend. Ce n'est pas compliqué? Ce n'est pas compliqué, Pardon? dans le sens que c'est quelque chose, dès le démarrage, vous avez une petite notion et ça va de soi. C'est ce que nous avons vu avec nos ancêtres qui avaient à côté des poules. Vous y arrivez, vous avez la possibilité de manger une chèvre. Aujourd'hui, quand nous avons abandonné les anciens comportements de nos ancêtres, nous sommes dans des bureaux, la chèvre a augmenté les prix, la poule, on ne sait plus trouver de n'importe quelle manière la poule. Qu'est-ce qui favorise ou qu'est-ce qui pousse le hausse de taux de produits bio comme tant d'autres, le chèvre, le mouton? Qu'est-ce qui fait de sorte que tous ces aliments-là puissent être vendus au prix? Oui, c'est toujours une belle question. Ça veut dire quoi? La production, il fallait qu'on produise, mais en gérant bien l'environnement. Mais du fait que les gens voient maintenant produisent juste d'une façon économique, c'est que pour gagner de l'argent, ça ne l'intéresse plus de gérer que pour son fils revienne dans les mêmes conditions que lui, produise aussi de la même façon que lui. Là maintenant, quand l'enfant qui est venu n'a plus cette possibilité de produire de la même façon que l'homme qui l'a précédé, là, la production devient difficile et les choses augmentent. Et là, on fait maintenant recours aux produits chimiques. Or, quand on fait maintenant recours aux produits chimiques pour améliorer la production, on nuit déjà la santé.
C'est ce qui fait que nous, produire encore les produits bio, c'est devenu maintenant cher. Ça demande une tête qui travaille bien. Et ça demande aussi être accompagné des gens dont le membre de l'ONG que nous sommes, pour vous montrer de quelle manière produire en gérant les sols, en gérant l'arbre qui est à côté de toi, en gérant tout l'environnement général. Très bien, merci beaucoup, M. Roger. Est-ce que vous évoluez seul ou vous avez aussi des partenaires? Oui, là, de ce côté-là, moi j'ai toujours dit, l'ancienne méthode que les Blancs nous ont laissée, de dépendre d'abord de partenaires, c'est une méthode que nous n'apprécions pas à 100%. Ça veut dire, nous, les membres, c'est d'abord nous, et le partenaire, c'est d'abord nos membres. Quand un membre est à côté de nous et conscient de ce qu'il est, il sera un bon partenaire et pour longtemps. Qu'un partenaire qui vous amène des conditions, ces conditions-là, qui ne seront même pas à votre avantage, mais à son avantage, parce qu'il vous a amené de l'argent. D'où pour nous, les partenaires d'abord, c'est nous-mêmes les membres de l'ONG. Oui, monsieur Roger, vous savez que notre émission Événement Plus est une émission à caractère bilingue. Comme nous avons commencé par le français, maintenant on peut entamer quelques questions en lingala. Tolingi toyeba, et là on est ONG na bino ezolinga esala na kati ya mboka na biso pe moteur na bino, importance na bino na mboka na biso eza nini? Bon, comme tolobelango mais na français, tolobi ke biso problème na biso ezande ya komatisa production ya misuni production pe ya bilei. Ça veut dire tozana mwa idée moko na ne oyo pona mboka na biso en général, mais particulièrement pour la ville à Kinshasa. Tolobi nini? Tolobi élevage pour tous. Eza mwa mini projet oyo biso tozolinga tosalango d'ici les 6 premiers mois il y a année pour les 6 derniers mois il y a année tokozala pe na idée mosusu tokotia lisusu liboso ya bandeko elingi oloba nini ko élevage pour tous tokanisi ebele tozolia biloko oyo toyebi kote ezokota te. Or biso pe toza en mesure ya koproduire entre autres basoso. Tolobi biso tokobokola basoso na ba membre na bandeko nyonso bakosepela na vision bakoya pe bakopusana pembeni na biso tokosala ke topesa 10% na moto oyo akosouscrire. Siko na 10% wana biso tokolandela côté technique batonga tokopesa en cas de maladie, en cas de ceci biso tokopesa, mais yo okosokipe kana kolia saba. Kolie sawana, ça veut dire ceux qui biso nyonso bato tosangani tozui conscience wana tokomi na ngoti na suka et que to recruter pour objectif na biso il faut tozala 1000 personnes bazana conscience wana na ville ya Kinshasa. Ce n'est pas impossible. Sikoyo tango toko produire na 1000 personnes tokozala na basoso presque 10 000 soso. 10 000 soso ekobando pesa biso 300 plateaux ya maki chaque jour na ville ya Kinshasa. Toko dépendre muke na libanda po biso moko pe to bandi impa ya ko produire. Oui, na mosala nyonso mikakatano ezangaka te. Soki oyebisa biso na minute muke etikali na biso mikakatano nini bokutani nango na kati ya ONG na bino? Bon, mikakatano eza ekozala mwa ebele po ebandeli nyonso ezalaka nano na ba makambo ebele ya liboso eza nano conscience nano ya bandeko na biso mpona kaka andima me okotala ye na mwa condition ya mike toza nano na kati ye azosala peut-être badepense kutu koleka wana, mais du fait seulement azwa conscience wana apusana eke bobanda pe asollicite ya ye 10% abanda koliesa bango. Non, il est beaucoup préoccupé dans ma kambo mosusu. C'est pour dire que y a liboso ezana no conscience na biso moko. Ya mibale zande musolo po mbongo biso to yebisi bino ke to lingi to dépendre na libanda te. Libanda tango bango bakoya na ba condition na bango. Moto azoya kopesa yo mbongo akoya na condition na ye. Tomona tokolobela kango na ba makambo etali banzete
entre autres bakasi atokomi mona ebele po to dépendaka na bango baye biso na nzete oyo kolona biso tolingi bongo te tango tolingi bongo te il faut sikoyo biso moko tozala capable ya kobimisa mbongo wana ya to badémarrer nango projet eza nano badifficulté toza nango et je pense que tozobunda na badifficulté mosusu eza mwa ebele me natangi nano oyo mibale eza majeur. toza nano minutes eza ebele osalika jusqu'à présent 13 minutes on a 40 minutes. Avancer avec beaucoup de questions, il va parler dans le bloc et là pour le banc, les conséquences à basoso tout. Ce qui est beau PC batu, bozo ko kabola na batu basoso ni on te ko le bateau son na qui est question qui va gagner. Ce qui au kaboli basoso na batu ni on le bi wana bo kaboli, bino batu wana ba pesa ya kulia ni on le bi, bino bo pesa ba kiss. Sko soso wana bo pesa batu ba ressemble pas na bino, to eza batu bino bo bi bo confier ba basoso wana. Ça mais ceux qui passent sur la commune pour pondre ba Mike est-ce que ba col bateau pour pesa qui ba moi ba on dit na quoi ko zone c'est la bino ba so na te biso to lobe boy ba ngota mo ba koya ba membre déjà tozana bango ba pesa ka déjà to ko pesa 5000 francs les mois par mois biso tango biso to ko somba ba maki wana e ba so na to ko ya ko kabela bango ezaya yo basoso baza basoso na yo tango bakobando produire na 10 wana so babando produire bien okozala na chaque 3 jours na un plateau eza un revenu de surplus revenu wana c'est que un plateau c'est plus ou moins $5 ce qui chaque 3 jours vous avez $5 peut-être ata bana lipa bakozwa dans une semaine okozala na $10 c'est que 3 jours biso sikoyo yo kozwa 9 jours ya maki 10e jour l'ONG viendra prendre seulement liki moko wana c'est que liki moko na soso 10e jour ça veut dire production à 10e jour biso tozui au bandeli li soso zui 9 jours 10e jour biso tozui pona ko supporter transport ya bande ko bakobanda olekana en cas de problème en cas ya kopesa bango batonga ko somba pe bakisi mais chaque fin du mois kozala tozo contribuer kaka 5000 francs. Donc bino ONG bo banaka ko contribuer pour la bakis pour la bo ko malam ya ba pousser à la fin oteki ba soso na yo baza ba soso na yo et na ba relation ba client na biso to kozala na bango so yo moni moto akotekela te koya ONG akosunga yo oteki pe ba soso. C'est bien messieurs car ngai ba question ozo ya na moto bobandi kaka na élevage kaka ya basoso to ya banyama misusu. Bon ONG toza déjà tosali mikolo ebele na basoso eza projet tobandi tolance aneo mais biso toza déjà na basoso na biso ya ONG tozo œuvrer déjà pendant longtemps. Ça veut dire que biso na mosala toza déjà na kati mais projet totie to lancer ngo kaka tour mais ONG si esala pe makambo ebele en sens que na 2014 bato mosusu bayebinga tolekana na ville ya Kinshasa ba autorité matata mpono à l'époque ba pesa biso autorisation pona kosala sur la pollution sonore wana makelele toyaka pona makelele na ni wana tosalaka pollution sonore na sens que makelele ezoboma mais bato bayebaki lolenge nini te ya ko s'en sortir ezala moto aye kofunda na l'état que non oyo azotia makelele pembeni na ngai tu n'as pas ozana argument te po bakoyebisa yo quantité nini ya makelele asali na juge na yo moto aye kofunda bozana preuve moko te yango biso tosalaka tosombaka pe appareil yango tozwa ba quantité ba décibel tozozwa quantité ya makelele tozosala bongo et ONG esukela bongo te toza déjà na ba dimension mosusu tosala na ba belge na ba 2015 tokenda pona ko étudier comment ndenge fonctionnement ya bazamba na biso tokenda kotala bazamba totala lolenge bango tozobatela banzete na biso yango nyonso wana pe esalaka de façon que epesa biso qualité nini lolenge nini toko gérer biloko yango bazo gérer yango ndeni
biso pe toko modifier nini toko bongisa nini tokitaka na luki pona bayebi luki c'est à 600 km d'ici na Mayombe to sala étude wana pendant plusieurs semaines tozonga pas seulement ça en 2013 encore si il faut qu'on plus loin to sala lisusu na disparition à base kosi c'est que les léopards tokenda wana c'était avec le français tokiti totali lolenge nini banyama na biso bazobonga bazokota ba pays limitrophe ba pays ba voisin na biso bazo récupérer bango cause tosali ba étude wana ngai nazalaka na ba fleuve tosikabonaka mais ONG bapesaka ye Congo central ba mosu bazwa district ya Cataract c'est que banza ngai nazalaki pona ba fleuve pona biloko tozosala na ba domaine mpe bébé ndeko Roger Kala tolingi Roger Kalenga monsieur Roger Kalenga ngoeli ndisa wakombe et c'est moi okukana nalingi naïba est-ce que vous travaillerez na batu ya niveau nini est-ce que pas bino bozwara bato ba kindati na niveau université to bozwara moto pena avant la banque de l'école to bozwaka ba diplôme nalingi o expliquer biso na plateau na biso ya événement plus par genre ya bato nini bo travaillerez na ba on a niveau d'études nini bon biso nde tolobi environnement eza vaste to travaillaka na bato nyonso prévenu que on a 2017 2018 tolukaki mwa ndambo mbongo na ndambo mbongo tolukaki tobengaki ba mama oyo bazosala batekaka ba mapa bato ya bamisala mike toyebisi bango mwa mbongo muke tokaboleli bango ba membre d'abord condition ezalaki ozala nano membre de façon que yo petango ozosala ozocontribuer pe na ONG pona un jour tosunga pe ba mosusu mais na ba niveau nde tolobi ke toza c'est un peu vaste ezana ba domaine mosusu oyo il faut moto azala na mwa niveau quelconque neti ndenge tolancer ba soso tango tolancer culture ya ba soso élevage ya ba soso eza élevage oyo biso tozoluka ke non ezala tellement à la hauteur sikoyo élevage wana oyo tozoluka ezala à la hauteur tokozwa n'importe qui te wana na domaine wana tokozwa moto oyo ayebi oyo pe tolakisa ye mwa quelque chose oyo aza na mwa niveau mpona amatisa pe production na biso tozalaka na baculture maraîchère tokokota batomate banini mais wana tozwaka eza te moto ya niveau soki ya université nde akobalola mabele nde te tokozwa na bato oyo mpe ngai nabalolaka ka mabele atanga pe te mais mosala na ye yango wana il fait partie l'agriculture domaine wana ezalaka développement mpona moto nyonso na oyo atanga te chauffeur akozi tokozala na ye kosenga mpo biloko wana il faut ebima ekoma zando ntango ekokoma zando il faut moto moko akumba yango ntina zando il faut mpe moto moko abongisa nzela ti moto mpona motuka eleka do agriculture ezalaka mpona moto nyonso bozoki mpe na bino étude faite ya bato te comme oti kolobaki na année oyo nde bolance programme ya kobokola basoso olingi toyeba kobokola basoso wana bobokolaka wana bazwaka est ce que babelaka te bazwaka malade babelaka ndenge nini mpe soki babeli botretaka bango ndenge nini basoso baza na bamaladi mwa ebele mais ya liboso biso toprévoyaka d'abord bavaccin toyaka nde nalobi ke biso tokozala na équipe na biso équipe technique wana makambo etali bakobela na bango batonga wana eza aspect technique topesaka nano bavaccin mpona koprévenir topesaka bavitamine mpona aussi kostimule bango croissance topesaka mpe bango bastress mpo anti-stress mpo soso azalaka stressé à tout moment tina makelele obeti ka makelele ubie eloko moko ebeti tum okomona akimeli na coin atikali na stress wana soki eza mokolo na ye akobwaka mokolo wana akobwaka te mpo aza stressé tokopesa ye anti-stress ekozongisa ye sikoyo na vie normale soso neti poussin autaka mosika bapoussin na biso mosusu eutaka Belgique
voyage moulaye est stress à cap. Mais pourquoi vous avez poussé un mot à est-ce que un mot à un comment tout ça va société rôle soit pour élever pour traiter on peut avoir ko ta ba Mike bon soso ba variété ezaibele biso tozana ba soso pe na biso toko la kapé tozana ba mo pe na faire ya biso moko mais ezana ba variété mosusu tolingaka soit ba croiser oyo basangisi soso ya mboka na oyo peut-être oyo bango babengaka na kina awo soso ya Congo basangisi na soso moko boye basa wana peut-être bango kuna basi basangisaki biso toko bengisa pe ya on ezana qualité mosusu ya soso bazana ka net soso moko bazana Indonésie soso moko bazoteka ye $1,500 ça peut étonner les gens mais jusque là nano s'adapter na ba conditions climatique ya ba pays mosusu te mais mokolo biso pe to komesana na ba condition to kokende pe to zui to yena yebo eza ba soso Goliath eza déjà na ba Afrique de l'Ouest na ba Benin baza déjà na bango ba Sénégal biso pe to kozala un jour na ngopos awa to ke to zui soso azandeke mais ça dépend d'une variété à l'autre. Oui, le projet est parce que tant que vous avez conserver qui peut expliquer la téléspectateur la émission environnement plus conservation à Bama qui ça les marandini. Oui, conservation Bama qui d'abord c'est dans les frais climat normal, en le sens que frais dans le congélateur ou bien température normale, oui, et plus ou moins 25 à 26 degrés. Normalement, ils ont plus ou moins 7 jours. Mais au niveau cannabis, à niveau tozali que tozo dépendre de banda. D'abord, soit peut-être avion, comme la binoa, déjà ceux qui n'a 2 ou 3 jours déjà en avion. Vous avez du mal à Kolobake, non, dans 7 jours, tout exterminer maquignon soit aussi le sang. Il y a un moment où il y a un paiement qui est au-delà même de la date d'expiration. Conserver en gros, ils ont mieux de 26 et plus ou moins 26 degrés sur 6. Oui, monsieur Roger Moï. N'habitez na tuni mitu na nyoso ayozani comme ça ko baksa. Na nyoso ouais qui nango. Bon, na lobby bisoto eza vaste to kosili sango kaka lelote. Mais sauf que ya biso souci d'abord na mini projet de eza d'abord actualité na ONG na biso na mini tozo lokande conscience ya bato. Quand même ba ba comprendre que non, pas seulement que non chef de l'état a lobby ango que non, il faut tout se baser, tout se focaliser na bilanga, na élevage. Mais biso moko to s'approprier déjà na idée wana. En façon que tango tokozwango tokopusa na pembeni ya idée oyo, tango tokopusa na pembeni ya idée, tokwadere, tango tokwadere, tokozala, tokosolliciter pe ba soso ke ngai pe naza besoin na soso wana. Souci na biso ezande tokomebele, to produire, to impacter pe na ba pays voisins. Tokozala kaka bato ya ko dépendre libanda te pona tina maki kolia liki na Congo na ville Kinshasa et communauté luxe moko boy. Or nous avons la possibilité tozana possibilité ya ko produire yango biso to lingi to taper c'est que to matana étape mosusu to longola luxe wana to komisango eloko moko simple et comme un repas normal. Roger, o expliquer biso ndambu na likambo itali neti danger nini mutu akoki kozwa soki ale soso oyo eza malade to maki eza déjà ya kobiba ya éviter mais ali yango metango ali yango akozwa danger nini pe soki déjà amikuti na kati ya nani ya mbeba wana akoki kozwa basoin pa ya nani akoconsulter nani. Oui, merci pour la mutuna. Danger, nous autres na biso eza constitué na ba éléments d'abord biso nyos tozo kotape na mabele ba fer ba zinc ba c'est que ba biloko ba éléments nyonso ana nutritif mais ce qui soso azobel quelque part eza manque ya éléments moko bo
ils ont déjà en difficulté, problème à santé. Oko prétendre que bongisa ya yo santé na moto azana problème à santé. C'est que ceux qui sont soit zobel d'office déjà za na carence ya élément moko. Mais yo za besoin ya ba élément nyonso pour construire zoto na yo. Ozui so soit zobel a olier. C'est comme si okoko ezana ba maladie ebele biso tozwaka pe ezokutana banyama ezali. Diango mona kakeno luka olia eloko eza propre, eza en bonne santé pour na yo pour battre la santé na yo. Ba cholestérol na maki bien sûr ekozala ezala kanango. Mais ezana ba maladie etolobike e okoko longwa na moto eko na nyama ekomi na moto. Maladie wana souvent nous avons le médecin vétérinaire. Le médecin vétérinaire bangonde bazala ka mesure yako si c'est la bisope likambwana mais en symbiose. Le médecin vétérinaire wana ba travailler ensemble na médecin na biso humain. C'est peu neti na wenzi. Ogoyi bandenge nini que soso ala malade. Ogoyi bandenge nini make eza malade. Pour ko éviter déjà même mabe peut-être que c'est signe oyo tu peux détecter que make eza bien té soso o eza malade pour consommer. C'est sûr eza ba terme technique ba makambo technique oyo tango komesana nango nde oko comprendre oyo très bien. Entre autres, comme on dit, d'une façon générale, l'eau propre est incolore, inodore, c'est que les ana biloko basali d'une façon générale. Au comment na soso tango ozolia, ozo mona yekaka boyo motosio mesani na soso. Coloration na yekaka ya mutu ceux qui otali mutu ceux qui soso azobela. Akozala lisusu un peu rouge de a communauté pâle. Okoye baye à partir ya coloration na ya mutu. Mosusu a communauté ya bandi ko kende neti noir, neti ya bandi ko yinda. C'est déjà un signe ya que non moto ata profane atali soso yo ça ne va pas. Soso mosusu okomeka ye kaka kopeze oye okomona que il a perdu azali susu na équilibre te na pointe ceux qui soso azobela asila kanokino ki équilibre. Et li qui peut okomona pe na coloration nango e kobanda olia ezala ndenge ezalaka un peu jaune, au monili qui peut-être na coloration mosusu. Déjà au bandi ko yekomi pesa déjà na mutu na yo que non, ce n'est pas la couleur ya liki normal. D'où c'est à partir d'abord des couleurs, ça ce sont des petits signes oyo moto qui est éveillé à comprendre avant qu'on ait le plus loin possible écoulement ya liquide comme on a nasal na bien na zolo na yemo mai zo kita ba signe cause à lebele mais d'une façon générale les coloration oyo asala kake toye bakeno sosoana aza malamuté et puis soso yaza en bonne santé. Oui, bon tout non tout na moko ya molanzi biso moko ya environnement puis ça tout na ki biso alobi bon maki ba osenga ba balia maki mais pekara bon ba minga ba opekisa ba de so bo consommer maki mingi pour soit cholestérol puis ça son délai mutu na normal a olia maki combien de fois il y a cette super importance ya maki na nzoto ya mutu ezanini puis ça super importance ya maki na soso o ezaka importer. Merci pour motuna na yo. Lingina yebisa yo. Omoni biso toza d'abord na carence alimentaire d'une façon générale. D'où c'est prétendre déjà que non ceux qui ont lié maki okozala déjà au-delà. Parce que d'abord il faut combler d'abord carence aux anango au commis à niveau normal dès au les canetape il y a excédent c'est que au commis skoyo na ligne rouge. Mais ce qui est vrai liquide, c'est un repas presque complet, sauf faire, c'est que les autres éléments moko, mais ils ont un repas très important pour la moto. C'est pourquoi tu l'obité que yo banda polia mondengo lia kaponga, mais c'est important, un repas na yo par jour polia taliki moko, parce que ça t'ajoute plusieurs éléments na katia na nzoto. C'est pourquoi biso sotozo produire ango moto nyonso na libota tokozala capable ya moto nyonso ali aliki moko. Mais ce que nous voyons ici na mboka na biso bakosala omelette ya 2 maki mais vous a 15
moto nyonso azwi ndambo tokolobaki oyo okoliaka liki moko après combien de temps soki tobandika kokalkule seke na libota wana mpona moto ale aliki moko ekozala peut-être après 3 mois. C'est pour vous dire que toza na carence. Mais soso yazo uta libanda na lobby dans des pays bien organisés kolia batikela moto libanda moto mopayate. Parce que c'est votre vie. Kolia ezalaka vie ya moto. Tango zotikela mopaya simbela yo kolia na yo, c'est que tu lui pour confier une vie na yo. Or mopaya zo memela yo soso an, il a le pouvoir ya que non le lona boma 500 congolais. Akoboma bango azwi kaka 500 soso a triqué ango pe 500 congolais bakei. Et puis kaka ye mopaya wana objectif na etango zo sala ba soso ezate kaka pona souci yo lia okoma bien. Ezapona zo mbongo. Sikoyo mbongo nde na uta koloba ni bande. Moto soki akomi na niveau ya koluka mbongo akotala ke soso enamoni azo umela zo kola nokite. Mais salelanga kisi ba chimie eza ebele. Akozwa produit chimique à pesier à pomper soso avimbi dans 3-4 jours. Pourvu que ye azwanine azwa mbongo na ye. Tango akopesa yo réaction ya ba produit wana ndeko kimele pai na yo. Yango komo mona bato bakomo zongela na produit bio. Produit bio wana ezande produit oyo batie ba produit chimique te. Moto atali ndunda na ye pona ekola noki azwi ba engrais chimique. Atie pona ke non avant un mois ekoka il faut na zwa mbongo wana na futela mwana na classe. Mais sikoyo biloko nyonso ekolisi ndunda wana réaction nango ekozala na nzoto ekolia yango. De yango zo mona ke soso azo utalibana ngai na kopesa ka jamais confiance. Pour moto asali to yebi objectif na yete, to yebi intention na yete et to yebi pe qualité na ya kondima na yete. Donc moto andenge wana tango zo pesa ye confiance, c'est comme si on mikabi déjà on hypothéquer vie na yo na moko na. Merci beaucoup monsieur Roger Ngoy bona makambolobi en tout cas ça vraiment malamu mingi mais na lingi na tikela yo loba no ya suka bona ko l'émission ya biso. En tout cas merci liloba nanga ya suka ezake congolais biso l'autoproduction c'est tout mis en charge to yebake kolia d'abord c'est pour notre propre santé. C'est que tango zo lobake no ezapo na santé na yo moko zwa yango en charge. Soki ko zwa yango en charge banda ko komela biso makasi idée to pesi oyo eza idée ya que non oyo pe a comprendre apusana to sangana to sala eloko moko to produire tango to ko produire les leçons to za besoin to za la 1000 lobi to ko za la 2000 3000 4000 et puis to ko impacter pe ville mobimba ya Kinshasa to ke pe na ville mosusu Congo pe eko za l'impacter yango biso tozo senga implication ya moto nyonso na moi projet na biso. Ce qui te lingi tozwa ONG ana nzela ya basinga tozwa bino na numéro ni c'est ce ba numéro la bino. Ce qui bolingi bozwa biso tozana numéro 081 370 21 99 081 370 21 99 na eza numéro pe ya WhatsApp numéro topesi bokomona biso et tokosolola oyo nyonso bokozala na moniti préoccupation. Merci. Merci beaucoup très chers téléspectateurs.